Mon équipe est belé, na Katia concert, vraiment on était vraiment touchés. Na maman immaculée na chambre l'air tozongi tolobino bande ko na biso ya Congo balakisi biso bolingo na bango basana na po na biso. Ah papa Alvin. Yes au sala. Lo les eaux foot na monyo. Bonzambe na bonzambe. Lo les eaux foot. Tout ezalaki tour ya maman immaculée. Lo la foot. Baninga boya to kumisa masia ilombe. Baninga boya to netola masia molongi. Oyo ye asali na bomoi nanga bato bakokaki kondima te. O balobaka ngai na kobala te o baninga. Voilà, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste, Nzela Lola, Esika Bonzambe, et qui t'a renaloyé mon amalo na misala Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Futa Simana, Antoya Rolobaki, Nzamba, Boto, Kwaye, Lissusu Wapi, Elongo, na pasteur, Feza Missi, à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, na Philo Mukwaya Motema Bivin, c'est de Homo depuis Londres, na maman Gisèle, Lukelo Motema ya papa Emmanuel na Boston, maman Mami Mbunga, na papa Blaise Munga Nzamba Lola, Amona Bino Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Futa Simana, Antoya Kolobaki, Nzamba Boto, Kwaye. Que ce soit bien aimé dans les Seigneurs. Ah, tu as dit quelque part. Hein? Après, merci quand même. Hein? Je remercie Banderions tout. Bazana Biso Elongo, na séminaire, il y a pasteur Charles Bameko Bostra, l'homme de Mopanga B50, bien aimé dans les Seigneurs. Bandeko vraiment Bayaki, répondait qui vraiment na salle. Bon, mon aki n'enge séminaire, ils allaient compliqué qui ont ma casse, ils allaient reporter Faïs dans stade et au comme na centenaire, hein? Centenaire bien aimé dans les Seigneurs. Et si qu'à séminaire, ils allaient bandé au bar répondre. Merci na bino tout. Boyaki bozalaki wana présent bien aimé. Bomona ki bonzambe na maloba pe ki bonzambe na loyembo na ba musicien belé ba maman Micheline ba Moïse Matou ba maman Laure Mbongo. Bien aimé dans les Seigneurs, bomona ki bonzambe na loyembo. Ah wa appelé l'autre zali bosso ya maman Laure Mbongo. Après événement, il y a pasteur Charles Bamiko bien aimé dans les Seigneurs. Oyo pe ki ezalaki plein à craquer. Toyo pe comme on a pasteur a wuti poto mokopé ya ba musicienne o pe ke ba wuti poto na komo ya maman Immaculée Omadji, bien aimé dans les Seigneurs, il y a pas un événement. En dehors, il y a événement, il y a pasteur Charles Bostra, il y a Woutaki Poto, événement, il y a maman, côté, il y a un musicien, il y a maman Immaculée Omadji, bien aimé dans les Seigneurs, et Zalaki Anakin, et Longona, maman Nabiso, Rema Sabaot, musicien, et Bédé Bazalaki, on a bien aimé dans les Seigneurs, il y a un opé et Salaki plein à craquer, bien aimé dans les Seigneurs, Bonzambe, et Zalaki Naloye Mopé, Bandeko Ming, bien aimé dans les Seigneurs, Bazalaki béni, na concert, il y a maman Nabiso Immaculée Omadji Oyo Awuti français bien aimé dans tout ces pays qui en tout cas plein ezalaki ki bonzambe na loye mo ezalaki vraiment ya makasi ba maman Rema Sabaot bazalaki ba maman Lombongo ba maman Micheline Chabani na ba musicien musu bazalana ba liste al bien aimé dans les Seigneurs. En tout cas félicitations la servante de l'Éternel maman Nabiso Immaculée na musala kitoko Osali Awanakin, bien aimé dans les Seigneurs. Awa Tozatsko Liboso, et il y a maman Lombongo, la résidence, il y a maman Lombongo. Et Scanine, bien aimé dans les Seigneurs, après succès, concert Oyo, récit total bien aimé dans les Seigneurs, maman Immaculée, Tokutanaye, nama réception ya Mukia Sali Awa, bien aimé Kokutana Kosolola, naba musicien bazamo ebele, bomoni papa Christian Lema, mobile maman Lombongo, bomoni maman Lombongo, bomoni maman Nabiso Rema Sabaot, naba ndekomsu bauti poto bien aimé, awa et pas maman Lombongo, to mekana kokota to yebana une stratégie zalaki nini, malobani bakoko na réussite, il y a concert Oyo, il y a maman Nabiso Immaculée Omadji Mo Sali Nanzame Tozo Kotana Kati bien aimé dans les Seigneurs et l'ongona mon réalisateur Arnaud Kamandé donc Tozo Kotana Kati. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour,
un jour. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ne sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Marie si akenda ye. Misa mungolo we, tala tango ebebi ye. Papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto we si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso tango ekoleka, engela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema, engela bomoi na yo mokolo na yo ekoya, okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Engela bomoi na yo, tala bato bakokende.
osala ndenge nini ye okotikala ebende te okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lingela bomo. Moni lingwa salamase shiva kenaka. Tala tangwe kolika Kolonyo sobato baboke Tangwe za koleka Alela pona nini Alela pona nini Tangwe za koleka Ayi Ayi Tangwe za koleka Ayi Tangwe za koleka Le temps passe Oh Alvin et Béa Tala tango ekoleka Tala tango ekoleka Nabongisa bomonanga pona nini Bato bakokende biloko nyonso ekoleka Nalela tina nini Natangisa makila na boma bato pona nini Soki nyonso ekoleka un jour Nabanga kufa pona nini Soki naza putulu ya pamba Mokolo ezali na koleka, le temps passe. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Voilà, bien aimé dans les saints, tout ça, maman immaculée. Quand nous avons une introduction, maman, bonne nuit. Ça va bien, merci. Enfin, félicitations. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Maman Rema Sabaot. Maman, bonne nuit. Ah, papa Alvin. Maman. Yes, on sale. Lo les eaux foot na monyo. Bonzambe na bonzambe. Lo les eaux foot. Tout est là qui tour ya maman immaculée. Lo la foot. Bikaniswane witu wapi? Il y a un concert au Bangladesh. Confinement. Bon, ndé na super nzema ba. If Jesus say yes, somebody can say no. When Jesus say yes, Jésus-Christ a le but. Oui, personne dira non. Donc voilà, Esaïe est vraiment poussé par le Saint-Esprit. Parce que n'a évité ce donc que musica koloba, lobby concert les lobes déconfiné, ba longoli ba condition nyonso o epekisa qui concert ezal.
et koko salema te plus c'est fois wana ya kozela tie koma na mbebobo. Mais c'est entre nous yo mo s'attendait que na play salama ki wana maman immaculée. Bon normalement non na s'attendrait que parce que na loba kutuna maman remata to zambi ata mutu moko to sola ka on pe na junior kaja Maxime et on peut semboter ça libanga te meza vérité. Ayebisinga ata mutu moko nde akoya oyo nzamba ko simba mutema nae journée wana il faut ezala parce que na calendrier ezala qui déjà donc il faut salama malgré ba condition nyos. En tout cas merci beaucoup maman Immaculée, félicitations on a concert au monde donc ba bilili vidéo plein à craquer pour la première fois. Mais il va quitter tout le monde séminaire ya boss que l'équipe plein wana ki bonzambe ya maloba musicien mo pe outi poto tozo s'attendre publicité pour ça ya minute na sali même pas publicité à part kaka na lekaki na chaîne moko ya Sango Malamu c'était vite fait na Sango Malamu na zonga ki soute pona ko appuyer susu ba chaîne nyo so place au sengana leka tango ba tozo se rappeler na ndenge musicien moko auta ko beta ba koteli ba botoli ba instrument na nini na chef na ba police ba botoli ba instrument ba musicien sauta qui même mire donc na pensa ki ne loko wana nga lobité na oleka na télé té vraiment donc les gens au mémé biso maman abunga na depuis kala kenana e poto au mémé biso maman Rema Sabaot. OK non puis maman Nazali porté disparu au yarakinité au monde en arrêté qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout va bien par la grâce de Dieu. La bande qui commande en acte, ça c'est vrai. Eh, toye matina lola. Dans la lola musala moko to sala kuna to ya oboya nzamba lingi bino kuna ezalate. Kuna ezalaka lo yembo na lo yembo mona ka mamari ma binna dona ndinga mukete pour la gloire de Dieu. Oyo okotisa voix mona donc rappel kaka na monde wala nze munite za momi abosa titre na maman et les gars pe na bakini to yemba yolele baninga boya to kumisa masia ilombe baninga boya to netola masia molongi oyo ye asali na bomoi nanga bato bakokaki kondima te obalobaka ngai na kobala te obaninga. Donc il est là comme Maman Katalai et Ma Katalai. Oui, donc Nzambe Azamalam. Yo 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 Nzakombole kumu. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta maman retour sur na kino qui n'a un message. Bon, nazongi nazwaki moi temps parce que par la grâce de Dieu ba consacrer ngai prophète. Bon, moi je suis prophétesse, mais moi je préfère prophète. Donc, bah consacrer kinga et il fallait qu'il n'a pas tant les sous dans ma colo na c'est enraciné encore dans la parole tout ça. Yango et ça là qui est un peu. Pourquoi préférer qu'un prophète au lieu de prophétesse? Non, je préfère. Ça c'est ouais un sentiment là. C'est bon. Et pourquoi invitation et pas maman Rema Sababa musicien basé belé kuna na poto? Au mimika maman Rema. Ah ouais. Non, bazali bazanzela mutunyo sazaki invité. Couple qui bala ba voyager qui lobby yango bazati. Maman leur a invité qui bisonyo surtout, yem to organiser réception oyo, ngana s'appuyer kaka na Njembeli. Réception il y a pourquoi comment de quoi? Il y a reçu, il y a concert ou comment? Bon, tous les deux. Ezali tous sangana to partager ensemble to partager ba idée to sala ba critique ensemble to lia to mela na réception maman leur amba ki ba artiste ba invité na biso to ba invité na eto ba pa ya awa ayambi biso po to zala pe ensemble na. Et maman par rapport à concert le lobani ko lobana o salami na concert vraiment na pamboli nzambe ndenge concert et les kaki nga na benga mo sutukisi nzambe asutukisaki maman Immaculée na biso pe mbala moko donc ezala ki vraiment réussite totale et na remercier bandeko nyonso ba ko cha Pierre na bango vraiment ba artiste na biso ya Congo onyo sasalaki wana nzamba pambola boza tellement belé son atangi moko na bosani mususu et ko sala mabe makasi donc les euros dans l'ombre bazalaki
oui bazalaki et puis bon mon équipe est belé na katia concert vraiment on était vraiment touchés na maman Immaculée na chambre l'air tozongi tolobino bande ko na biso ya Congo balakisi biso bolingo na bango bazana na pona biso vraiment que Dieu soit loué pour ça. Après concert okozonga okoya soustan. Oui nazoya par la grâce de Dieu tozozonga le sous na mois de mars. Oui tozana un programme na mois de mars donc tozali oui donc tozala convention des femmes na Paris. Donc l'année où tout ça qui 7e édition il y a convention femme tu es Ève ou Marie donc en 2022 et la 8e édition et par la grâce de Dieu on a choisi que awa na RDC donc ma belé à bakoko na biso pour 8 chiffres alliance donc il faut que zonga na ma belé à bakoko pour na kosangana ilongo susu na bandeko donc bon na équipe ekoya oui toujours sentir yo sur la musique comment beaucoup plus na côté qu'est-ce qui ne va pas on changer vision ton nzambe ayebiso que non kota na liloba tika na musique non comme par la grâce de Dieu nasi na tika ki ba print nanga étant que chanteur il fallait pas na sala ba print na sala un parcours étant que messagère étant que prédicatrice maintenant donc tous les deux casquettes na komo memango ensemble parce que beaucoup plus quand évangile que musique hein? Oui donc si possible moni ngai naye pour mona ke na tikate donc je suis toujours dans kati elanga nzambe donc bo mona ngai bo mona ngai même neve national pour na bino mais pour na biso international pour na Paris bazela makasi donc atuna kinga bi oh mama otiki mama rotenga bité neve toza toujours na musala nzambe alobaki non maman toza simana yo ko tikate ko baisser mamboko tenga bitete na baisser les bratés donc na collectif Kembo na Yawe on est ensemble na bandeko nanga kuna na poto bandeko ya ACCF ou ezali association de chantres chrétiennes de France to bengiango les sels de la terre donc to sala musala kalate boromona biloko to lambe bela pe bo sepela makasi. OK maman bonzambe na loye mobino mi ben nzembe mo sala bien. Nzambe Elia osalabo keseni naba oyo mosusu bamibengaka banzambe ya bala lokola yo mosusu azali te masia seyo c'est la fin de notre interview. Na habité malobani beaucoup bakisa lisusu pour programme na bino. Na pesi nzambe merci. Pe na pesi bandeko nyonso, ba artiste nyonso, ba serviteur de Dieu nyonso, servant de Dieu na kati ya Kinshasa oyo bayaki ko soutenir biso na ba oyo bayaki ko soutenir nga à partir ya nini ya Europe oyo bauti même na Europe bayaki awa na ba bayaki ba vacances ba tiki quand même ba tourisme na bango ko ba ko sala ba fa na famille na bango mais baye ko soutenir concert au ezaki dimanche vraiment nzamba pambola bino kande mama remalobi so to lobito bando tanga ba kombo boza tellement bozaki ebele na zanga ki maloba na zaki vraiment émis komona bolingo bo apporter ke pananga. Donc même ba chaîne sous oyo ba posanga question balobi bandeko ba utaka poto balobaka na kini bayambaka bango te bakimaka bango mais na répondaka nga binonga na monango le contraire ya oyo boyebisinga en tout cas izala bon te na kasi preuve yango oyo et monani na jour ya concert. Merci beaucoup surtout la mane Didio obanana mafuta mafuta huile d'olive zo utandeke kama mama lor azwaka vision wana ya huile d'olive uti na mutu ya papa kisezo kitati na mandefu bango nyonso bazaki wana pona soutenir nga du début à la fin vraiment nzamba pambola bino apambola merci vraiment na ebité loni na zan koloba parce que ce na bando tanga kombo na rosil sate vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Na pesi vraiment nzambe merci na ndenge nyonso elekaki soki na kobakisa lisusu ba merci na DRC o ezali diaspora intégrée au Congo
na président na biso azalaki wana ayaki ko encourager biso maître John ya Bousselé yalaki na ba grand frère na biso lokola Titi Levalois azalaki na concert bayaki azalaki nani papa Eric azalaki vraiment merci mingi na présence na bino kolo apambola bino merci na prophète Reman Mandila ayaki na équipe na ye to mona équipe bande ko ebele maman abotinga Thérèse Longo elle était de la partie ayaki ko soutenir bananaye et puis na famille royale Mobimba bazanga quitté merci na famille Omanji oyope ezalaki vraiment na au four et moulin bazalaki wana kolo a pambola bino nyonso c'est que je peux dire donc bisotoyaki comme la parole de Dieu nous dit dans Proverbe comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant dire terre lointain. Donc toyaki to Pierre nabiso na mboka nabiso eza esengomakasi ndeko ozolanda biso racheter les temps car les jours sont mauvais. N'oublie pas que Jésus-Christ revient. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Soyez bénis. La maman. Je crois ceux qui n'ont pas sous ce qu'on a au local, tu obéis à ma solo. Merci beaucoup maman. Bon, papa natanga kay na ba interview nyonso natanga de tous les jours de tous les temps papa Roger Bokeli nzamba pambola na linga utanga ba kombote mais maman rema kotse ga songi mais na utanga te parce que ba oya tangi eza déjà bango na kokai kotanga gloire à Dieu mais linga kana remercier oya zayaki héros dans l'ombre à part Jésus-Christ de Nazareth oyo a permetaki oya honorer biso eza na mutu moko oyo atiaki misoloneta sans kotala sima aza na France eza grand frère Paul Omanji vraiment si kazali loboko nzambe ezala na ye esalele yo nyonso eza posa motema na ye na libota mobimba vraiment yaya grand merci à Paul Omanji Lokonde so iboka kombo na ye parce que aza muto aza na motema ya ko soutenir musala nzambe nzamba pambola na libota na mobimba c'est ça que je voulais dire tokoki ko bosa na te bande ko soto bosa ni kombo oyo nzambe akoloba ya na kosi ba loba ya yo makatala ina bwaki na nzembu wana vraiment dinanga aza na kacha motema o na lingola loba sikoyo mutu alatisaki ngai na mama Immaculée maman Sylvie Confection la mère de l'Éternel vraiment so bomoni de tolataki mama Sylvie Confection mutu pambola makinande parce que kolata pe pambola kabati voilà on se bandaki bandana bilambati na loyembo alalité atongeli biso butu il fallait zonga France le lendemain yem talatira biloko nyonso ba concert tobetaka on a la na mama ndenge pe na zaye mama Sylvie Confection comme par hasard voilà mama Sylvie Confection dans 2 mois il y a JBK mobali na ye donc il fallait ba voyager atikeli ye biso atonga butu et le lendemain ba voyager bazongi Paris vraiment merci beaucoup. Merci, maman Sylvie, que Dieu vous bénisse. Dans 2 mois, tu es en France, mais maman Immaculée Yamba. La fois passée, nous sommes en Belgique, nous sommes en Yamba. Non. Téléphone n'a changé WhatsApp. N'a changé tes alliés, n'a monté. Ah bon, ça n'a comment qui peut-être un numéro ya. Mais on quand même, non? N'a monaki en Belgique. Au moniteur, ils ont électionné qui a outa bakuna na comment voilà photo mbote mususu na ministère donc là où je suis par la grâce de Dieu visionnaire et mon mari il est pasteur Emma Katalai topé simbote na ACASA qui veut dire Assemblée chrétienne Yahweh Sabaoth donc je ne peux pas oublier et les femmes tu es vous mari rendez-vous na Kinshasa na mois de mars, ne manquez pas. Bon, ça a billet. Donc, groupe, comme on est l'habitude, on viendra tous ici. Il y a des prophétesses, des Gabonaises, des Ivoiriennes. Donc, elles vont venir. On sera tous ensemble.
Alvin na pointe ebro créé pasteur nanga Blanchard qui vit là o ya prière soki nangina ke sam sala nzambe parce que toza na place auto utaka po sala musala nzambe na obosanité papa nanga pasteur Blanchard qui vit là na maman José qui vit là nzambe apambola bino église ebro mobimba. Merci à la sœur Georgette Zatumbwa, maman MC tout maman Vina Omanji on peut pas neve national mote bandeko nyonso ya mokili mobimba ngai ndefe na bino ozala mundele ozala mwindu babengi biso na nteke awa pa mama lor papa Christian obenga biso donc balobe eze ebele mais mwana alobe bino natali fufu natali bino nayebi te na mikabola ndenge nini mais nkolo apambola bino mpo maman immaculée. Moi je vais témoigner, c'est la main de l'éternel parce que l'éternel a agi ngakutu na miso momoto na bengaka ye déjà na poto na sina maman immaculée na ndenge makambo ezokende la annuler pour ba mesure ça makasi trop et puis tout ça mais après ermo cet esprit est reproché ngai disons oza moto ya foi toi moto ya foi te na foi na yesu konde sunginga po ya lobi bon papa nga nazo ya kaka azoya to luka moyen to négocier soki to beta soki ndenge nini tanga komi nde nzambe ayekolobela nga na benga ye na yebisi maman immaculée tokende tobeta va avec la force que tu as na betele lisolo ya Lazare Jésus tango Lazare azobela babengi ya yete Lazare kuta kufi bato bamoni désespoir et tango ayaki solution monani et le jour la veille ya nani ya concert ba lever ba mesure o longa te longa makasi vraiment que Dieu vous bénisse. L'évangéliste on a sa question mon point tozo kota dikaniso aujourd'hui en manifestation ya kosengisa ba musiciens nyonso tout est-ce que bosola ki en famille ya Charles Mumbaya to solo la ki litolo na juge kana Max Mbemba bon pona ko beta concert parce que ya kosengisa ba musiciens idée ya kosangisa bato eza idée ya papa Charles te eza idée zalaka peut-être kolanda lokolo mais aza concepteur ya idée wana te idée wana zalaka déjà mais siko koyema banzembu ya papa Charles ende to mona ki famille to solina famille to ebisi bango but ni to sala banzembu to beti yango et puis jour to linga to beta concert ya papa Denis Ngonde to mona kaye to solina ye il était même présent to beti concert donc idée wana ezali que biso nyonso au mona chanteur musaza couturier musaza journaliste netingai naza journaliste mais tout ça na nzamba pambola biso ane mobimba toponi jour moko oyo to bano célébrer na concert yango to betaka concert siko to beta concert ka bongo te to préférer na ordre to zo banzembo ya ba père na biso ya kala moko ayemba yango et puis chaque année to musaka nzembo moko ensemble pour la communion fraternelle wana o ba papa balakisa biso otangi papa Charles Mumbaya awa basa bato balakisa biso communion fraternelle wana alors tonga ki to pérenniser yango parce que to mona ki ekomi ko bunga muke individualité ba musiciens chrétiens ba komi na makanisi ya mokili ya ba concurrence ya ba émulation oyo ezo futa nango biso lokote alors tolinga ki tous à l'ensemble sourire wana to communiquer parce que Bible sengi biso ata côté à la malobate mais na comportement la biso était à bato balanda Yesu voilà c'est pourquoi on est ensemble avec ma maman Immaculée bazo ta Paris bazo ya Kinshasa biso toza awa kala mingi te biso tozo kende ko tala bango soki ta emonani vraiment kola za lokumu. On est vraiment content que l'équipe très bien. Bazalaka wate ayi abeti concert plein. Donc nzambe kana ko sama mbabo. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci papa Nangé. OK. Pasteur Vina. OK. OK. Shalom maman. Shalom papa. Par rapport au concert, il y a lobby comment on a au traite maman. Merci frère Alvin. Na pamboli nzambe pour na circonstance où ils comme possible sont déjà à pied levé. Naza pasteur Vina Omanji, oui. Naza Moisia pasteur Piroger Ngoambo na Rotterdam, dans une église na Rotterdam, ensemble évangélique du Dieu vivant à Rotterdam. Pour un concert impressionnant, un concert. Oh, c'était merveilleux, c'était merveilleux, c'était fantastique, c'était Zakinyo dans Koloba expression il y a bien. Nzamba visita Kibiso et là comment peut-être non le bateau que tu connais c'est cause à la bongo nous ba ko banga parce que confinement zala qui peut-être conseil ko beta maté ba ko zala té ko zala annuler j'ai béni le Seigneur parce que na veille à concert de confinement
C'est ça nous avons loué le Seigneur Koloba que Nzamba za malamu. Soko sali projet que Nzamba fondement na yango, soko Nzamba tie loboko le succès. Merci. Ok, aussi ma soeur, le nom, c'est la sœur Georgette Zatumwa, Naouti France. Toyaki mpona soutenir Moussala Nzambe na nzela ya concert à Mama Immaculée, chantre de l'Éternel aussi, mais au Nzamba Salaki pour les 15 le Dieu des surprises nous a montré encore qu'il agit encore. Donc place au bakonzi balobaki point virgule point Nzamba Tchaki virgule, tout le monde a qui vraiment le beau qu'on a sans publicité, sans médias comme Erwin, mais tu quand même Ngolou, il y a comme on qui ça les tonditi les bandes ma place que tes zangi batu bazongi. Vraiment Dieu est fidèle. Merci beaucoup. Et la fidélité de Dieu paye. Merci beaucoup. Vraiment, la fidélité de Dieu paye. Oui. Ouais, ça ne dérange pas maman. Merci beaucoup. Tozo Kotana Kati. Ok, voilà. Maman Zoloba toujours. Ok. Tozo Kotana Kati. Voilà. Nous allons surprendre Maman Immaculée na Kinshasa. Voilà, notre pasteur. Tozo Kotana Maman Laure. Ok. Ok. Papa est Sili. Papa. Aujourd'hui, papa est Kota. Je ne vois pas concert à lobby, papa. Alvidio. Bon, en tout cas, c'est un plaisir à Mingi tout d'abord parce que vous voyez bien que Sala Moussala na kati ya mboka oyo et comment l'ampleur ya Moussala à niveau ezalaki. Il faut vraiment comme Sanzabe parce que Ndeko a osé et a Koutani Pena Loboko Nzambe. Voilà donc je crois que tout l'excès battant en Itoko, le concert est vraiment totalement réussi. Bon, tu pas me dire mais pas tous en ciment, tous en tindika maboko pour Moussala Ngweke de Liboso. Voilà, tous en. Merci beaucoup papa Christian Lemba. Voilà, Bonzambe, na Bonzambe, les offres réception que maman a organisé. Bande au bazar, pour la camille, tous les autres maman là attend à souka parce que yende mutu a doit s'occuper na ba invité na bémisi bien aimé dans les seigneurs. Voilà, tous ali awawa, tous les qui si maman nan aleka. Voilà. Alors notre opposition maestro réaction par rapport à concert. Ah, il y a dimanche, ok. Vraiment, Malanzambe nyonso na pesi na mbote partout ozolanda tranche oyo. Vraiment le dimanche tozaki topasaki batamoko kitoko ya célébration. Tokumisaki Nzambe elongo na Maman Immaculée, Wautaki na Mboka France. Vraiment, c'était un réel plaisir. Ambiance ezaki totale. Ambiance ezaki pesa yakokoka. Et c'est tout que Jésus-Christ était au rendez-vous. Donc, nous sommes ezaki malamu penza. Ezaki malamu. Merci. Ah oui, dans un concert dimanche, Nzambe. Le concert était vraiment bien. La présence de Dieu est là qui au rendez-vous. Et Maman Immaculée a une flèche montante. Et toujours Sengara à cœur. Nzamba Bombaye, Nzamba Batelaye, plein succès pour Naye. Et puis va soutenir parce que la plupart des musiciens na biso au basalaka succès bazami na Congo et moni yaza diaspora mais il y a ayaki na Congo concert moni va répondre ebele. En tout cas c'est pour une bonne chose. Alors qu'on sengi beaucoup de courage et plein succès. Nzamba tcha loboko liboso na ye pe likolo ya mutu na ye Nzamba sale bola mobele. Vraiment c'était merveilleux. Et que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Merci beaucoup.
Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme, à quoi bon tout gagner, ne sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Mon inga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende, moninga tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala, otango eza komema. Ya Marie si akenda ye, misa mungolo we, tala tango ebebi ye o. Papa de baba si akenda kala, tango eza koleka. Ale moloto we si akenda kala, tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala, tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala, tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo tayo kaka pe mobola mawate. Iwa tango yaka amemaga moto nyoso tango ekoleka, lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema, lengela bomoi na yo, mokolo na yo ekoya, okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, moninga, tala tango ekomema.
tango ekotika moto te lengela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini ye okotikala ebende te okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomo moni lengwa salama siwa kenaka tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokenalela mpona nini nalela mpona nini tango eza koleka tango eza koleka tango eza koleka le temps passe. Oh, Alvin et Béa tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité.
moninga 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 tala tango ekoleka moninga moninga tala bato bakokende okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo tala bato bakoleka tango ekomema ngai tango ekomema tango ekotika moto te bakulutu bayakala basi bakende moninga tala tango ekomema Papi Charles Mombaya si akenda kala otango eza komema ya mari si akena ye misa mungolo we tala tango ebemi ye papa de baba si akenda kala tango eza koleka ale moloto we si akenda kala otango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango eza koleka tango ekotika moto te tango ebangaka mokolo te liwa abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka motambongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka engela bomoi na yo epana yawe tango ekomema engela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe